1308 code à succès, code à mbongo, code à moto, simbi oziki. Shana banane sana. Shana manana mayana saka. Bonjour, Kimia Bolingo Esengo Ezalokata Mabota Mabino Bino Baebozuli Bako Yako Tala lisusu ba film na biso ya Malebo Movie Club Cinéma kaka ndenge na ebisaka bino na Malebo Movie boko zwaka ba film sika ba film kalate kobunga bunga te lelo film na biso ya sika kaka ndenge bovandi bile na bandako boza kozela ngo film na biso ya sika yango yo kasi bandaki koloba peto kolobaka bango kala biso sika sika bango kala biso sika sika toujours na système à 1308 c'est code mbongo code moto osimbi oziki tozali peto ozala kaka avec le leader silencieux Malebo Movie. Merci na Brazzaville, merci na Pointe-Noire, merci na Angola bisika biso bokota la biso topesi bino merci kasi ba ma tout ça la ndenge nini to créer connexion. Est-ce que vous êtes déjà prêt? Est-ce que vous êtes déjà prête pour que tu crées connexion? Parce que ceux qui te créent connexion, tu as la film à sikati. Kasi insister déjà ndenge tozali awa. Programme na biso ezana na écran. Kanga yango photo, ceux qui pour bosani benga Malebo. To pesi pe merci. Boko la kamala du tezali mabe kasi ni nyango eye ba kotuna. Tombola maboko sika ezwa mio. Papa tombolité. Yebisa papa biso to tombola kamaboko pona kotala film. Soki a tombolité na ko rediffuser film makala. Sala lokola ingénieur JC design na tombolaka. Sala lokola papi fala lui a tombolaka. Ingénieur John Kabengeli. Biso nyonso to tomboli maboko Kinshasa partout to tomboli ni nyango ye ba kotona ya ba santu badia satana. Ya ba koko. Yuka na lobby ata uza na Brazzaville olingo fêter mariage na yo na Kinshasa ata uza na Congo central pas cesalité ata uza na ba province olingo fêter mariage na yo na Kinshasa mutapesi fête lengazali se moko na lobby yoyo pro azali wapi kanga adresse malamu koma adresse oyo kopesa libala na yo valeur oyo kopesa fête na yo valeur ezali se moko quartier 7 na Njili na immeuble Selem Voima mama yoyo kozela yoyo pro kozela maboko polele ba costume ya papa ba robe de mariée ya maman atape pona ba fille d'honneur na yo ba robe ya mbata ezali kita kaka na kwa kimbuta to pe na première entrée ya Njili yaka mutu kanyo seza kokota atape ba moto yebisa ozoya na immeuble Selem Voima akokomisa yo pe kokota bakoyamba yo maboko na kimia pene sengo kasi suki wana te awa toko pesa pe ba formation ya make-up coiffure couture et bongo perlage et beleto ye bakangote perlage ezali ndenge totongaka basaki na bambuma oye bimisaka beauté africaine yako ekolango o comme entrepreneur o bongisa venir na yo et pa ya yoyo pro oza na posa ya kobenga pour que obuyeba soki obungaki numéro yango yo na se écran mema yango koma yango partout soki obungi kobenga Malebo Movie na kolakisa yo ndenge nini okosala pokutana na yoyo pro film na biso yango ebandi première partie ya film na biso ya kita avec le sexy boy Malebo Movie Daddy Cœur 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosaka te na bandaka pe na selisaka yango yo kita kasi pona baye oyo bautaki kotala ekilango nzoka continuité nango yango yo me yambala oyo bamemi yango pe na sens mususu kasi baye batalaki ekilango nde bako comprendre continuité ya film oyo kaka ndenge tolobaki yambala oyo toko kwanza bango soki bagangi te bako yambula yango yo kita tubandi yango zala concentré stylo na maboko papier na maboko pona kokoma oyo toza komona awa komona ye noko ongie ye tango mama na likita nyonso bakufaka ye abikaka parce que azalaka
kuna na hôpital na ba soins extensifs soki tolandaki yango malamu azobanga nani aza wana nosa yo nde nayebaki te koza nzinga awa nazalaki na nsima nazalaki kobongisa bakoni mpo na lobi d'accord boni nzoto sikoyo kaka ndongo ozomona malembe kaka nzambe akosunga ozotanga bible namoni bongo malamu nazoyekola nzambe malembe o vérité o malembe nazongi na nga ndako talaka molili mwana na nga yaka nano yakosunga nga na telema naza na posa kokota na ndako pardon pesa ngai casquette na ngai pesa ngai chapeau na ngai. Mes sincères condoléances na famille biologique ya ndeko na biso Evariste boye sa patience oya awutaki kozongisa molimo epai ya kolo nzambe kaka ndenge nalobaki soki ba programme ya ba obsèque ebimi na kolekisa yango awa pour que tokende ko rendre ye dernier hommage na ye asalaki musala kitoko musala pe ya makasi na musala oyo tosalaka ya kointerprete bafilme nigérien na lingala. En tout cas esengeli biso banso moto nyonso olingaka filme nigérien esengeli na yo orendre ye pe dernier hommage na ye ekozala malamu tokokuta na biso banso oza na posa pe ya komona bastar to pe bavedete yo landaka na TV yaka pe koprofite ensemble bino bafanatique na biso tolela ye to rendre dernier hommage ekozala malamu soki moto asali mosala malamu na mokili bayebaka yango mokola liwa na ye ndenge batémoignage ekoya ndenge bato bakomanifeste bolingo na bango envers ye bongisa fleur bongisa mwa eloko po ya korendre ye dernier hommage awa noko ongie nani abimeli awa ongie oyo nani ninozoluka na ngai moto na molili pourquoi kotika nga na kimia te tika koloba biloba na yo wana oyebi ke jamais soki molili ezali soki elima ye akokima keba na yo naza na mission mpo na yo mission te naza intéressé te naza na posa koservir yo lisusu te tika koloba tika komikosa yeba yango jamais poussière ebangaka ekemaka mopepe ekendaka kaka esika mopepe komema ngo tika buzoba yo kanga eloko nazoloba na yo aje lamuksa aje oyo aliaka bana aza na posa kozonga esengeli amela makila mpo biso ozala calme pourkui oza koabandone mission na yo te moto na molili naza interesse te tikanga kimia ogie oza na pacte osala na biso ogie kombo na yo ezalaki deja na mabanga ya lilita destine na yo esengeli accomplir yango pardon na bondeli yo naza na posa liberté te awa tozoloba liberté te oza na liberté te sengeli opona to okufa liboso hôtel to oservir hôtel pour que vivre longtemps soki obéir okotombwama parce que yeba yango confiance ya molili ya bilima eza na maboko na yo alors sengeli na yo otelema otombola bendele otika na 90 jours ondima koservir soki ondimi te soki oboyi koservir molili okokufa aza koseka noko ongie ye mpe azalaka na pacte oyo ezalaka utakala ke bakoko babomaka bana pour ke bango bavivre longtemps nzoka ye asurvivaka na basoins intensifs sikoyo awa akontinue nzela ya nzambe oyo aza koyekola to mpe azonga na nzela ya molili esika awutaka barapele ye poussière jamais eponaka esika yango ekokende se mopepe nde eponelaka poussière esika yango ekokende akosala nini awa kombo na ye esi ekomama na libanga ya molili ya ténèbre noko onge abwaki bibilia suite na ye kozala ndenge nini nalobaki na décembre oyo bafilme ya kafu chaque fois oza kotala filme bongisa stylo bongisa papier pour que onote baverset biblique ekobima awa ata après film ozwa ngonga ya korenforce kondima na yo otanga pour que oyeba nzela nini nzambe aza nango posa mpo na biso kasi yo moto olingi obala oke wapi
yaka na quartier 7 na njili na immeuble Selevama epai ya mayoyo kuna makamba malamu ezali barobe ya kitoko. Noko onge afongoli soki nini wana nini azwi na maboko. Ye moto abandaki deja koyekola Bibilia abongolaki motema baye kokebisa ye baye kobangisa ye ye pe abangi aje abeleli aje nde moto oyo akambaka bango na bilima. Noko onge oza na barobe costume tenue ya mosala ba chemise à valeur ozoluka pressing pour que basokolela yo yango yaka na Horizon Net Pressing ezali na avenue du Cercle numéro 11 na immeuble plus 243 juste na sima ya cimetière à Gombe. Chérie, lamuka te bolingo na ngai. Lamuka te te tikanga na lala. Ninyango. Eza anniversaire na biso lelo lamuka. Lelo eza mukula malamu ya kokende eklesi ya kokumisa nzambe na libota mobimba. Eza lelo 7 ans de mariage. Lokumu na nzambe o. Pourquoi zo pesa nga mitano? Siko telema eza dimanche et puis c'est quand tokende église. Pourquoi zo continuer comme finika? Moi na kende église ezate. Nakokomisa nzambe kakawa nzambe azalaka partout ata walikola mbeto nzambe pe azali. Merci Jésus. Pourquoi je ne comprends pas te? Et c'est tokende église na ma passe na biso en tant qu'une famille tokende kopesa nzambe merci na 7 ans de mariage autoza ensemble. Bébé nzoto nangezo salanga pasi naza na mingai tala mikolo yo bisaleleki makasi. Dimanche eza mokola malonga ya kopemisa nzoto. Tala tokokende église dimanche prochain. D'accord chérie? Dimanche prochain tokokende. Eyenga nyonso yo loba kaka elenga ekoya dimanche prochain. Siko pourquoi zo boya kokende église bébé semaine prochaine. Ben eza malamu te, eza sympa te. Yo kende ko représenter ngai le l'église. Kende ko sambela pona ngai. Tokokisi 7 ans non bébé. Bébé, kende sangai. Te ozolobani na kende ko représenter yo. Est-ce que vous pensez que ça conférence to réunion oyo ngai na kende ko représenter yo? Te ezala ke sengo to kende ensemble en famille. Oye bien. Soki yo kende te ngapi na kende te pona kokende na kokoka kokende te na ba mapasa pe na kumba mutuka. Na kokoka te. Bébé kende tikanga na lala s'il te plaît. Tikanga na lala mukena se reposer. Chérie. Basanze belé yango to ke ecclesia te. Je pense que esengeli to kende lelo, to kende église. Bon? Soki okende te ngapi na kokende te parce que na kokoka ko se débrouiller nga mo te na ba mapasa na kokende te. Siko lelo okolia nini kasi? Nyonso ka yo kolamba na kolia. Eloko mo malamu pona un bon dimanche. OK. Donc, ce qui te lie après tu retournes là-bas film à Malebo internet malamu tala li passe mora la muki est-ce na kende azolela ma passe bazolela o na kende eza nango mabete kotala ka ba film à Malebo pona kozwa katoli kasi eza pe malamu mingi kokenda ka ecclesia mokolo nyonso ya yenga kindaka kubondela nzambe kinaka kobandela ka 0 nini nini yango misange moni debi nazo ebisa yo film ozola kisanga to nini na episode Nollywood film a Malebo sikoyo nazo episode tong na lungi kaka ndako nazo episode azobondela ngai na episode mobali la yo nazo ebisa yo ndeko nanga mwasi tosala ndako mobimba kaka ngana mobali na ngai nazo lemba ya solo mobali na yo nazo ebisa yo tozala Nigeria o soki mobala bo ke l'église nga pe na fandi mais ça malamu kolanda mobali na yo mais ba bébé siko ko sala ndenge nini siko na sala ndenge nini esengolo zala mwana musala debi otali
Est-ce que vous comprenez ma comme nangai? Na sala option mususu te ko boko la bana. Mutu nangai comme okende à gauche droite, na comme stressé. Te moni liko option o nazomona awa ezake okende mboka oluka mwana musala. Mwandesi moko boye aya ko sunga yo na ndaku na bana. Mboka, oui. Kenya na mboka bana moka mikemiki ya basi bazalaka. Zo ata moko. Yaka na bango. Bako boko la bana bako sunga yo malamu. Comme ça yo poko zo mwa temps. Te, est-ce que yo so zo mwana musala na mboka? Te nga na sala ngote pona sana relation pete na mboka kuna na batu. Noke tendesi na zo mwana musala na mboka. Soko sali yango, tu sais, okoka kimia pe ko zo mwa temps et puis okozonga vie normale. Juste que, si vous avez on laisse coller ça et kaka, kolati sepe ko pese ma mukie. Bien sûr. Et ça la makabon, est-ce que vous avez un choix? Et mboka. On dit na batu pe na mboka, na sana cousin na mboka. Hein, parfait. Malamu. OK, ça na ko bengaye. OK, je pense que ceux qui na sali idée no izama bete. Pourquoi raisonner pe yangote? Hein? OK, vous pensez que et ça malamu na osala bongo. Comme c'est que ça là que on vivre avec peu de stress na ebisio ko boko la ba neza pasi na musala encore ba mapasa ndenge ba nyokola kao awa debi madebo apesi ozia ce conseil pour que akoma mwa kimia azwa ndezi oya ko utamboka asunge na koboko la bana pour ya koma concentrer na musala pe azwa pe mwa temps ko respirer na ebité bino ba boza kolanda. Est-ce qu'apesi makanisi malamu to pe apesi makanisi mabe wana binobo commenter awa ndeko na yo atika na mboka yeyo kuzanda yeyo metobo sana pete noko onge akufate azana bomoi tobo sana ngote meilleur vena ba fanatique nyoso ya Malebo. Joël Noël pe bonne année na bino banso. Oh bokota la kabiso bipai na bipai. Pona bande ko boza kolanda biso na nzela ya YouTube. Tike la biso moi commentaire. Moi j'aime ebisa biso ndenge nino ya bi film. Allo? Ozaso. Kalaboye. Elo lotinga. Boni ba mapasa. Baza bien. Baza bien. Nasa na posa mutu moko akokoya kosunganga awa na ba bébé. Mutu moko moi jeune, Est-ce que yeba na mutu abongo te na mboka? Wa kokoya kosunganga yi. Nasa na ye. Nasa na moko. Mais problème c'est que aibo tanga te. Ata pe mayele te. Muni atkala pe ko kene classe te. Bongo malamu nosa. Nasa na posa te mutu atangiselanga bana. Asa nani? Te asa mo cousin moko éloigné, cousine moko éloigné. Soki na beti lisola kondima na ye. Kuto koyeba mama na ye. So na beti lisolo koyeba mama na ye. Kombo ne nani yo? Ok zela. Kombo na ye enare edewo. Enare. Je pense pas qu'il na ye bien. Yo tindelanga na photo na ye. Problème te. Na rotine de lo photo ne lobby. Soki na monani na ye na rotine de lo photo na ye. D'accord. Au revoir oh. Est-ce que idée à malamu? Oyo osasa zui. Ozaso kanisi nga lelo. Tala, ya pesanga loko moko na melane loko na zolia oyo. Est-ce que osas azu idée ya malamu ya kobengisa moto na mboka pour que asunge na bana na lobi na yebite soki ozane yano komela biso kaka sikoyo na numéro na biso eza awa na se kasi Malebo alobaki décembre oyo kaka ba film ya kafu pona kolamusa mabota pona kolamusa biso tozonga na nzela losambo parce que losambo kaka nde bikisaka osawa bebisa kingo zoluka ngai oui nebisa ki à propos ya libota nango eza kuna la cité réellement ya solo babengisa kingai okokende to okende te na kokende lo ina ko sa kuna mboka wa na comprendre mais funa kango photo na kango photo po asa na posta photo po yeba yo ngana lingaka nanga ba photo te longola maboko na tia maboko na se tala ba villageoise moko boy ozokende mboka ko se okende sito ko sepela te longola maboko elongi ne na kanga photo kitsa maboko na kanga photo villageoise faut na nga pete o non na kanga na photo na Android te o c'est là la talat alungba otala nini zala tindele photo yo sala musala na nga tonga la sala yayo te naibi kutunde ba salaka nazo tindela ye otindeli ye siko ko kene ndenge nini
Zela. Zela na benga ye nano. Zela na benga ye. Hello, Nosa. Allo Nosa. Ozase. Na moni photo. She looks nice. Azo muna na aza bien. Oui. Aza bien, aza kutu na ye awa. Enare. Aza kasi ndingini. Aza na combien de âge boni? 19 ans. Albi aza na 19 ans. 19 ans. Good. Bongo malamu. When should we be expecting her? Siko kwa mukolo nini? Koko ya lobby. Be expecting her. Ok, na kozela ya lobby. Merci beaucoup Nosa. Tindela ngai numéro à compte na yo. Na tindela ta transport pour na yo na ye. Po boya. Ok, d'accord. Merci. Merci beaucoup Nosa. Nzamba pambola yo. She's not bad. Asa ne pe mabete o. Enare. Ok, na solo na esko. Ebi ni toko sala. Buta lelo kanga mwa biloko. Ko banga te kuna bila bezali kanga ka mwa bisaka. Lobi na tongo. Na oya kozwa auto kende. Merci beaucoup Nosa. Ko pesa nga merci te kende kuna nde sala makama malamu. Ko pesa nga merci te. Pour répondre te. Est-ce que ide oza sazui ya kozwa ndezi na mboka pour ke asunga ye? Awa bakobelela. Enare. Enare. Bakobelela enare kuna na bilima. Na mboka soloka na mboka molili. Ye wana pe alamuki. Nzoto etikali na mbeto. Molimo na ye lamuki. Est-ce que nare pe azandoki? Na lobi filme oyo ekabola mabota te. Tala ndenge baza kobimisa ye. Babengi molimo na ye yango pe eye. Enare. Enare. Ni nyango. Bozoluka ni nyango. Pourquoi bobengi singa na butu lelo? Enare. Oponami. Yo oponami. Toyebi ke ozokende na ndako ozasi. Ndenge kaka toyoki pe tomoni. Alors, hotel ezolela. Sacrifice ezozanga. Alors, makila ba mapase sengeli etanga. Alors, yo ndem to kosala yango. Te na kosala yango te. Oui, na kosala yango te. Na kosala yango te. Te. Kindoki mama pesa ngai. Eza koboma te. Eza kosunga. Ngana liaka bana te lokola mama. Enare. Pourquoi zo mema makamu misika boye? Yo kelanga mawa. Naza na posa kokufa te. Ngana kosala yango te. Ngana kosala yango te na koboma te. Soko kosala yango te. Alors mabe kokomela yo. Okokufa. Nabi na kosala yango te. Na kokoka pe kosala yango te. Na kosala yango te. Na komeka pe yango te. Bo meka pe yango te. Basali ye nini? Est-ce que ba envoûte ye? Tope babomi ye. Na lobe na yebi te. Tolanda kaka toko comprendre. Allô, bonjour ma pasteur. Atwe sengo mingi koyoka oli susu. Boni yo kuna na libota. Boza boni. Toza bien. Toza vraiment bien maman. Ok. Et où meli ya naso mona yo susu na mobile na ote awa na église. Et où meli vraiment? Ni nango ezo sala makuna. Oui maman. Tozo sala fort ya koya église. Mais vie est commis vraiment pas si peu compliqué. Ozo mona ba mapasa. Nazola la tabutu te. Na butu nazola la te. Ngonga mususu. Na kosala 5 jours na la raté na butu. Et comme il y a un peu de trop. Franchement. Ben kutu. Nenge zaona azoki pe promotion na musala. Siko musala on peut ezo été mbele. Du coup na d'autres kala ngambo ko na kosala misala nyoso. Yango ezo sala ke tuzo pe mara kaka dimanche mikolo nyoso na misala na ba mapasa. Et comment déborder biso maman. Oui. Nazo comprendre pression bodo subir. Mais aussi si yo kangai prudemment. Yebango, tango pousse pembe na nzambe, esengeli otika la libela pembe na nzambe, osenga kali sungi ya nzambe. Esengeli to oluka ba excuse ya kokima musika ya nzambe pendant que abenisaki yo apambolaki yo. Alors, esengeli oyebaka makomi ya nzambe, ndenge lobike to pesaka nzambe ngonga parce que yenda za capable de créer richesse. Deutéronome 8 verset 28. Nzambe aza source, yenda muta pesi bino pouvoir, apesi mobile na yo. Puissance ya koza promotion et puis apesi bino bana apamboli bino nango. Alors lipamboli ya nzambe esengeli te mabino musika ya nzambe ozaz.
hôtel oyo ozo abandonné yeba yango okoma de plus en plus faible pe ba diamant bakopusa na pembeni na yo lokola serpent akoya kokosa yo. Alors tika bongo parce que esprit na yo ekokita na se parce que okobongisa destinée na yo. D'accord, maman, Ozan a raison. Na couper ça le meilleur de moi-même. Na ya église aussi possible. Oso bani okomeka, komeka kakate. Sala yango loko la priorité ya bomo na yo. Parce que démon après makate atarape trop occupé te pona ko attaquer. Alors yo kokolo bate ko so occupé pona makambo tali lo sambo. Ngonga nyoso sengeli otambolaka, otelemaka osambelaka. Parce que comment ça la te Matthieu chapitre 13 verset 25 et lobi yango nazo comprendre ma pasteur. Alors toko zonge l'église, je te promets maman pasteur. Oui, nasa la posa komona yo na ben dimanche oyo. Yebisa ben akokuta nanga personnellement. D'accord maman na koyebisa ye. Te nasa na maloba moko ozo concerner libota na yo. Il faut la solo lango na ben. Maman na koyebisa ye. Merci beaucoup maman. Bienvenue na bino. Tika tenzamba pambula bino. Zala forte. D'accord maman. Au revoir. Awa, maman pasteur azuli kanisi ya kobenga bandimi na ye, bampate na ye pour ka rappeler bango ke bake mosika na Nzambe nzoka kuna pe na mboka basaleli bango déjà plan pour que balia bango bana. Est-ce que oza ko comprendre? Yo mosali na nkolo kobosanaka te kozala bampate yo nganga Nzambe kobosanaka te ozala bampate opona mosala ya kokamba ya kobatela bampate. Alors sala kango nare bon après-midi no maman wapi nosa nosa yete kota o kota nare o nare kota o yaka fanda na kotuna mituna sima fanda o fanda ndenge nini o se retrouver awa te no sam te expliquer kinga nini ya koma awa et puis o se retrouver mbala moko awa te si na vanda la cité yango za kinga pas cité ko koma awa na revanda la cité badakala liboso bon problème te o sande mu kolobwe mais photo yo kuzana ngati ndela kinga ebimisa ki obwe te wana téléphone photo boni toza bien na sana sengo ya kozala awa ngapi na sana sengo ya yozala awa zela nepsa nosa koza awa zela na benga nosa na ebise que si okomi est-ce que za kolanda? Or c'était prévu no sande akumba enare awa epaya ozas zana komeli message peut-être ba connexion na mboka ezalaka bien te natindi le message boy malam na yo vois je leki ndenge nini teleki nango bien eleki nango bien tina komi pe bien en tout cas bienvenue na ndako na ngai na kolakisa yo ndenge ndako ezali et puis na komi molikolo omona bana et puis na komi mona chambre na yo opema oliaki tena lambaki isengelo lia yaka mema bisaka na o yaka bienvenue na yo na reo boy malamu ayambie na sengo ayambie na kimia kasi nini ebatami na lobi film oyo eza kaka en deux parties ko rate yango te kasi soki oratango na TV yaka na chaîne YouTube na biso ya Malebo Movie TV awa pe oza samoni message oyo oza sa sengi merci yepe à répondre merci kaka mais est-ce que ozas ayebi que enare si akenda kimboka sans que ye ayeba na lobi na yebi te tolanda kaka toko comprendre na lobaki ya mbala oyo toko kwanza bango soki bagangi te bakoyambula nani ayekola musaye na pongi enare toza na ngonga te mosala esengeli ebanda immédiatement mais makila moko te esengeli etanga ti fissure kasure ekosalama na relation na ndako oyo esengeli okabula bango kokabula bango nde ezali fongola oyo kopanza libala na bango okobebisa kimia na bango na ndako oyo comme ça yango ekofongola nzela mpona biso tokota na kimia wana ekozala suka kokabula bango oui kokabula bango kodesunir bango parce que toza déjà pembeni na bango pour que to frapper parce que le sambo na bango esi elalaki eza susabo moyo te ndenge eza wana
hôtel na bango eza rempli na poussière pe na mabele enare yo pe okobanda ko empoisonner ba bébé kopesaka bango mabele oya yo moko ti bakokoma corrompu sima toko ya ko installer hôtel spirituel maléfique na biso awa na kati ya ndako oyo aje moleli ya bana oyo aliaka bana akoya na sima mpona kolia bana aje akoya tala baplan maléfique oyo basalelaka biso ntango basantaka ke tolembi na losambo ni bango mpe babandaka koplanifie pour que baatake biso. Est-ce que oza kolanda malamu? Est-ce que oza kokoma baverset toza kopesa? Landa sikoyo awa enare aye po adétruire libota afongola baporte pour que bamapasa bakufa. Est-ce qu'ako réussir? Est-ce qu'ako longa? Nalobi na yebite enare oui malamu bon boulot comme on nani enare oui enare en tout cas bon boulot merci monsieur yaka tokende tezela na zoya enare s'il te plaît ici natika ke milk kuna likolo soki balamuki opesi bango milk et puis na ba antibiotique na bango OK en tout cas merci beaucoup enare na ndengoye kana kei musala d'accord madame d'accord. Hey! Est-ce que Ozas a salaki erreur? Yako bengisa mota uta mboka ayako sunga lokola ndezi. Est-ce que zalaki erreur? Nalobi na yebite. Inare akeko donke. Mais ko bosana te inare a solo aboyaka na ye. Alobaki bondoki na ye eza yakoboma makte eza yakotangisa makila te. Mais kuna hotel na bango ya sacrifice et força qui est payé en fouta qui est esprit y'a mon pépé esprit y'a mon pépé na bel lieu esprit de ténèbres adje yaka tika ete kimia elongwa na ndaku oyo tika benda ozas ba perdre kimia na bango tika te bitumba ekoma ore na bango ya mikolo na mikolo tika te hotel na bango ekoma ya poussière tika te couverture na bango oyo batelaka bango epasuka ekatana bakoma na molili bakota molili moto pesaka confiance abatela yo ndako tala ndenge na nsima atikalaka koloka tika te bitumba ekota na ndako oyo tika te bitumba euta pa bétranger kota awa tika ete bitumba ekota awa bakoma lokola bétranger mibale na ndako moko tala aje akoti na ndako enare ainvoke aje molimo ya destruction molimo ya bolembu na losambo yango ekoteli bango na ndako tala ndenge aza koseka azosala kaka ndenge bayebisaki ye azomelisa bana mabele na ye tala ndenge bana bakolela mama akowuta mosala akoyeba te ke bana balelaki mingi yango balali pongi azebisa yo kopo eza ya munene kopa makasi. Est-ce que moni est-ce que vous êtes sûr que d'après au travail na biso bien sûr nazebisa yo na sola ki na bango lobby baza prêt et binini contrat oyo ceux qui te respecté yango oyebi ke tokoki ko démissionner awa to banda entreprise na biso mais bien sûr nazebisa 5 millions de naira ya bénéfice 5 milliards nazebisa yo soki loko ekekaka ndenge tozosala yango vi na biso ekobongwana tokokoma bapatron baboss te boss sikoyo oyo baza nango mposa eza ke tolukela bango baentrepôt awa na Nigeria epuis baza prêt ya koya awa oui soki tozwi baentrepôt bango bakoya na marchandise epuis tocontinue biso bapartenaire na bango pendant 5 ans 5 ans nazoyebisa yo. Est-ce que le but que baza na posa présentation? Oui, présentation eza des bases oyo koconvaincre bango basala biso confiance ke toyebi mosala yango malamu pour que to gagner mbongo yango.
nazo biso oyo esengeli na travailler butu mobimba eza mosala makasi exactement oyo eza mosala makasi atanga mpe nakolala te nakobenga ngonga nyonso pour que yo polala te to travailler bien sûr bomoi na biso ekochange o tala zela kuna yebisa yo baplan na nga te na biso kope kosimba bon esengeli na banda na kokende esengeli na banda okende ok nga mpe naza mwa biloko mibale misato ya kosisa siko olingo yo olingo okende wapi nabeta mwa tour olingo songa ndoko okende tala mwasi na yo mwasi wapi ben nga naza lokola yo te nga nazongi mwa petite moko boye mwa bebe moko boye nakende vanda na ye mwa na pasi mwa baton na ye ava nazonga ndako nasamize mwa moke soko okontinue na banzele boye okotikela bana na yo eloko te o patron mais héritage yo bomba héritage okotikela bana nani ayebi soki oyo tozobomba tokolia yango tokosundola yango awa te travaille butu mobimba tika nanu babebe pembeni nga mpe na kotravaille butu mobimba alinoko tolongwa tokende eske olandi bakutani na marché ya 5 milliards de naira alors pour que bagagner marché wana badémissionner na baentreprise na bango pour que bagagner marché wana yango ben azongi na ndako il faut atravailler butu mobimba boni madame malembe chéri bébé toke likolo tomata na étage bébé sikoyo te nazosala mosala pourquoi ozwi laptop na ngai parce que naza na posa na yo likolo nazozela yo bébé tala naza na misala ebele ya makasi ya kosala avant que ntongo etana zongiselanga ordinateur te normalement mosala obandi yango basemaine ebele te bébé zongiselanga laptop nayebi so naza na présentation ya kosala lobby na bapartenaire etalinga te yaka likolo tokende bébé s'il te plaît te bébé ozosala bajeu à ce sujet ou pas te nazosala bajeu te ozopesanga ngunga te toke likolo bébé pesanga laptop na ngai pesanga ordinateur te ezokende na nga nazokende nango s'il te plaît bébé yaka na likolo nazoyebisa yo baétranger baza déjà awa na mboka lobby faut tosala présentation pour que toganye marché na juré après lobby nakopesa ngonga nyonso olobaki bongo mpe kaka mbala na mbala s'il te plaît ndimela ngai bébé pesanga ordinateur na travailler s'il te plaît te okoya likolo te bébé nakoya mokolo nini nakoya chéri tika nao fandawa continue fandawa aussi longtemps kolinga fanda na yo awa tika nake na ngai bébé bébé o kibana mama leki akoyiba télécommande lobela ye sokorobondo ya borondo ya bokondo atika télécommande pour que toyeba ekokende ndenge nini ben yeyo esengeli atravailler butu mobimba pour lobby bétranger bakozala esengeli baprésente bango projet yango ndenge kosalama na ndenge bango bakokamba 5 milliards de naira yeyo asisi mosala ake kolala mes sincères condoléances na communauté mobimba interprète à Congo na ndenge to perdre Évariste Boïsa Patience le commandant de bord tikate nzambe ayamba molimo na ye inari apeli moto na misu aye wapi aye esika be natikaki ordinateur nini ekoleka awa bafilme ya boye kotalaka ngo yo moko te toujours na idéologie ya Malebo Movie TV moko population ebele bengaka voisin bengaka voisino ikaba lisolo yebisa ye Malebo bafilme ya malamu atalaka o ngunga o nakomi na retard nalamuka mbangu lelo te pardon lelo mokolo ben azokende kosala présentation ya projet oyo fa travailler na bétranger yo moto lingo bala yaka na quartier 7 na njili na immeuble Selevwama epai ya mayoyo ba robe de mariée ya kitoko ezali ba costume pe ya papa ezali kasi yo moto za kobela VIH sida
hépatite goitre ya kingo prostate yaka na première porte africaine luka kaka biro ya savongola ozwa S4 eza kobikisa kobokola maladi te koyoka pe yango soni te eza mabe awa ben akoluka ordinateur atikaki kaka likolo ya mesa na salon me natikaki yango kaka wati nini yango boye eke wapi kote kuna pe babengi allo oza wapi ko nazoyebisa yo bapartenaire baza deja awa embouteillage te eza embouteillage te nazoluka laptop na ngai ezomonana te laptop na yo ozoloba nini na sala mbangu ko bato bazozela awa tokoperdre marché sala mbangu nini yango lelo eza mokolo asuka likambo yango tosala ordinateur eza wapi oke nazoya mbangu nazoluka ordinateur tala sala mbangu yaka mbangu nazobondela yo yaya kopo tokokata yango te 5 milliards nazoyebisa yo nazoya tia motema na sie nazoya noko nazoya laptop na ngai eza wapi ordinateur portable na ngai eza wapi ordinateur portable na ngai eza wapi bébé chéri enare omona ordinateur na nga te patron namoni yango te ordinateur na ngai eza wapi bebe ngai oyo tokende enare boni bebe wapi ordinateur na ngai nazoluka ordinateur na ngai nabombaki yango bebe keno zwa yango s'il te plaît te nabombi yango mosika bebe s'il te plaît yelanga laptop nazosala baje te bazozelanga kuna na bureau te chéri te kaka ordinateur osalelaki lobi bebe nayebisaki yo naza na présentation naza sérieux naza pe na retard wapi ordinateur na ngai te bebe nasali na nga baje nayebi esika ordinateur neza te kaka sikoyo oyo toyebisanga ke obombi yango sikoyo ozoloba lisusu oyebi esika eza te ordinateur na ngai eza wapi bebe nazwi ordinateur na yo te mais ordinateur eza pe natikaki oko kaka likolo obombi yango wapi bebe natikaki yo na yango nga nakendaki kolala bebe nazosala baje te naza na présentation kosala bebe kitia motema sela toluka yango soki eza awa tokomona ekolimwa te bebe ozoloba boye pendant kobombaki yango lukelanga ordinateur na ngai zela sala na kimia enare yaka toluka ordinateur oyo projet ya koganye 5 milliards de naira eza na kati bebe est-ce que otali na chambre natali partout eza te natali partout bebe po eza tokita motema peut-être kose souvenir esika otiaki yango nazosepela boye te nazolinga boye te eza wapi nani azwi ordinateur ya ben nani azwi ordinateur atikaki yango na mesa ntango akendaki kolala ben baluka nazoloba na yo balamuka nazoloba na yo mosoba nio otosala kuna makambo nio otosala na kati kuna yaya makambo nio oteleka na kati ben nabondelaki yo toperdre 5 milliards de naira te 5 milliards de naira toperdre sikoyo nini yango ekomeli yo faute na nga te ezaki intentionnel te elo nozoba intentionnel donc intentionnel toperdre 5 milliards de naira kaka boye pamba boye nayebisaki yo ben s'il te plaît tikanga na kasala kopango otenga na projet natala projet yango sikoyo otala towuti toperdre contrat wana nayebisaki yo noko na perdre ordinateur na nga nazomona yango te ordinateur no na ndako nebunga nayebisaki yo lobi tika ngai nasala yo lobi te yo kotravaille kopango okosala projet yango bien mais nazomona ordinateur na nga te nazomona yango te ordinateur ebungi na ndako nzambe na ngai pasteur na ngai yebisaka ngai kabwanda na yo naboyaki pasteur na ngai yebisaki ngai oza moto alibabe nakaba na yo naboyaki koyoka oza motema meme oza ndoki oza demo te okomo déborde ngosala nini ototindika ngai tala nakobeto likofi longba wana ndoki moto malchance moto yombo moto likama pasteur na ngai yebisaki ngai naboyaki koyoka sikoyo na démissionné mpona kolanda kopo oyo sikoyo nakosala nini oza motema mabe oza ndoki tala zela ngai nakobetwa te zelanga libanda kuna lelo ngano tokobeta na makofi oza ndoki oza malchance oza likama oza yombo
Est-ce que l'andi film malamu? Benangani a travaillé projet Butu Mobimba. Kasina tongo laptop ordinateur eza komona na te. Kasi nzoka enare na butu ayaki liboso ordinateur. Est-ce que ordinateur ango ekomona na lisusu? Nalobi na yebi te. Est-ce que komona na lisusu? 5 milliards. Entre-temps, bazalaki na projet à démissionner na entreprise o bazalaki ko sala liboso pour que ba gagner marché yango sikoyo. Est-ce que ba démissionnaki sikoyo? Soki ba démissionnaki, c'est que mosala eza susute. Ozana ba robe ya kitoko, ba costume, ba chemise, ozoluka esika ya kosokolisa yango pressing ya malonga professionnel eza se moko na Kinshasa. Horizon Net Pressing eza na avenue du Cercle numéro 11 juste na sima ya cimetière ya Gombe na immeuble plus 243. Ordinateur yango yango yot o mobile nanga père de motuto ni yango ordinateur yango yot nzoka sundola ki yango awa abosana ki yango awa mais comment mona ki yango te? Pourquoi mona ki ordinateur yango te? Tala ordinateur et monani kuna marché ici et kei tant aussi à peur de marché. Oui, ordinateur te banda luka yango yoti. Oui, comme ça trouble été. Donc yo nem to bombaki laptop ango nini. Donc yo nem to yibaki laptop bombaki yo te na sur laptop ango te. Donc yo baby si musala na ngai ya 5 milliards de naira na peur dango parce que bombaki ordinateur siko zo bimisela ngango sikoyo. Pourquoi za motema mabe boye? Pourquoi za ndoki boye? Pourquoi intentionnellement au bon à laptop pour que na perdre mbongo? Oui, nego pesa la famille na biso valeur. Kitisa motema na kuti yango kuna te ozo kosa okuti yango wapi ozo kosa ya mutu oyebi combien kutenga combien na perdre le lot ikola laptop oyo combien oyebi dino sali oyebi dino koze kanga munoko na yo tala soki yombo likama bondoki envoûtement et kotina libala tala ndenge ekomaka mwasi te moto abombaki laptop mais balukaki yango emonanaki te tala ere ye komonana ere mosala marché esi ya perdre yango 5 milliards de naira ate ezalaki na franc congolais nde ere oyo mabaluka mambu masobele 5 milliards eke kaka boye nalobi filme oyo eza kaka en 2 parties soki olandaki ekilango oyo eza continuité nango soki orataki ekilango kende na YouTube beta ekilango na chaîne YouTube ya Malebo Movie TV okukuta yango eza wana tala pour que oteyama patron. Bonsoir patron. Naza désolé à propos ya laptop na yo. Naza vraiment désolé. Naza désolé na ndenge omonaki yango te. Naza désolé. Enare, eza faute na yo te. Esengeli tofukama. Te naza vraiment désolé. Eza faute na yo te. Yo za mwana moko ya malamu. Telema. Telema eza faute na yo te. Naza vraiment désolé messieurs. Te eza faute na yo te. Et concerné pe yo te. Zongla na mosala. Merci patron. Merci messieurs. Kaka motaye kosenga bolimbisi. Zoka ye moto a créé incident oyo. Abombaki laptop oyo musika na ndenge ya soloka. Yango e créé trouble entre Ben na Ozas. Kasi bakobongisa ndenge nini. Zala concentré ko rater film oyo te. Ba film à décembre. Sala effort. O raté yango te. Soki o raté yango na TV. Na lobby yaka kolanda ngo na YouTube, c'est très nécessaire pour na moi oyo okolisa kondima na yo. Moi ça na biloka kolia ben na bona ye kolia tala ndenge crise banisko kota okata libala te s'il te plaît tika ngai laisse-moi passer
libala ekomi à distance atanga pe oratisenga 5 milliards de francs congolais parce que obombaki laptop nanga. Est-ce que nakoseka na lisusu debi nayebi te esika nini kutu na banda kobetelo lisolo oyo chaque jour ekomi kokoma koswana na koswana bitumba na bitumba naso bani na salite ben alingi ata kolia biloko na lambi te. Pourquoi? Parce que alingi te oyo nasalaki eza mabe akomi lokola mutu moko différent asa mopali oyo nga na bala te akomi lokola étranger na ndako oyo aye moko debi nazokoka te réellement osasi nini yango esalami nini ememi likama kasi na ndako na yo debi nayebi te tozaki na kati ya bolingo nga na mobali na ngai tozaki lokola baninga tozaki mpe malamu soudainement na comprendre te akomi kaka na bakandakanda makasi akomi okoma suspect. Je pense que abandaki kokoma bongo banda mokolo oyo abungisaki laptop ne na ndako po tolukaki mpe tomonaki yango te ordinateur depuis mokolo wana ti lelo ekomi guerre likolo ya guerre 10-10. Donc yo salaki loko moko te particulièrement pour que pese kanda nasali loko moko te akomi okoma trop agressive naza susu na esengo te na libala nayebi te ndenge nini nakobongisa eloko oyo likambo oyo ndenge nini nakorepare yango. Tala bébé ozomona soki omoni bafissure baporte d'ouverture ekoma kota na libala na yo malamu obongisaka parce que soki couple ekomi kose discuter à tout moment et que divergence ekomi kokota c'est que porte d'entrée lingi efongwama malamu na yo bobongisa parce que boumeli bosambula boumeli na mbula moko boyebani malamu azebisa yo 7 ans de mariage 7 ans de mariage qu'on a sala nini azebisa yo ata bato basali 10 ans na motema bolingo to motema sala kaka ndenge moko personnellement na solo ba malamu bokuta na conseil conjugal bobanda ko réparer sikoyo est-ce que ko simba azebisa ko simba to meka ko solisaye oluka solution na problème tala azolinga kutu na solisaye te. Alors malamu luka conseil conjugal est-ce que ko simba yo meka non tant que ko simba mutuma ko kopesa mino toli na lobi conseil conjugal est-ce que simbaka ta nayebi docteur Beni ye kaka nayebi ye asalaka pe na ba réseaux sociaux et apesaka asa populaire apesaka batoli namonaka maloba na ezalaka sage et puis apesaka batoli ya malamu mpona libala nayebi ndenge alobaka azalaka tu malamu namonaka ye alobelaka makambo ya libala malamu na consulte ye nakovérifie naluka numéro nde nabenga ye Ben Clark zela luka ye okomona ye numéro ne yango oyo allez so rendez-vous na ye bien sûr so rendez-vous na ye akosunga bino bébé na ngai bien sûr toza na posa lisungi na libala na ngai basunga biso na baconseil kebaka kofungolaka baporte d'entrée na kati ya libala na yo kasi ye alobi conseil conjugal est-ce que solution eza na losambo te bébé tobundi pe assez de trop esengeli tosarrange biso na biso nayebi nakutani na conseil moko boye oyo akofandisa biso akosolisa biso apesa biso toli po tobongisa ye naza intéressé te je ne suis pas intéressé olingo bandi par là koza intéressé te parce que bitumba oyo bandi na biloko mikie. Je pense que le bureau comme la biloko a minene malamu to bongisa ba malentendu na biso na lobby na kokuta na mutu te na sa intéressé te ye comme on a docteur Benny Clark na assuré bino ke boza na place à malamu et que ndenge boza awa dans 24 heures temps boko bima awa na bureau na ngai boko bongisa soki bo bongisi te c'est comme on a docteur Clark te alors zela to que direct na problème ils concerné bino balé et puis ndenge ezali awa nazo sentir net que on dirait bo perdre équilibre na libala na bino alors bino balé ndeko découvrir que yo ozana puissance dominatrice par rapport ya moi sinayo alors yo pe ndenge moko alors bino balé yango bozo continuer ba conflit
parce que bozolo ba sous langage mon côté bokomi na ba orgueil na kati na bino. Alors yo pozolo ba langage o ya so comprendre te de même que yé. OK. Siko to salanine. En tout cas, c'est vraiment simple. Vraiment simple. Alors, par rapport à l'expérience d'Angaï, on a découvert que avant que yo loba, et c'est que l'ité kaka on loba makanisi aux anango. C'est vraiment simple, formule simple. En tout cas, tu vérifier ango par rapport à babou les belé à reconsulter. En tout cas, nenge zawana. Babenga kango principe ya Bonnie Clark, BONNI. Wala resengi, el kamanzoto. Soto. Osomona, tant boko zonga ko sangana, ko fanda. Nyonse ko bandisa e bandeli et puis boko zonga ensemble. Nyonse bozako sala et aux assez important mais oyiwana e ko zala important. Faut s'organiser entre 86%. Oya ba couple ona salisa awa makambone sunga bango. Alors bino pe e ko sunga bino. Oye bango soki bobani ko s'organiser na vie na bino intime nyonse ko bonga. Ça connaît bien. Et puis boyeba nayebi ke nezala bozala mbeta kitoko. Alors kaka ndongo lobi. Alors ba couple belé ba se séparera parce que même vie intime na bango et kabwana ka yonge botisaka ba tension. Alors malamu bozongisa ensemble. Alors ndenge zawana soki mame sengi bon changer vie de couple la bino na sana moto akopesa bino mayele ya kopesa vie de couple na so c'est lengi comme ça yango ko sala que ndaku na bino ezonga ndaku ye lengi ndaku ye sengo soki bosali yango nazo comprendre que de temps en temps mibali ya moko ba perdara goût ya mwasi na ye ya basi na bango. Alors finalement pourquoi faut le koyeba pe pourquoi mobali a perdre plaisir na sur yo il faut le kape koyeba. Parce que le problème pesa pe wana. Parce que ba te belé basa kana BONN. OK, d'accord. Si que le quoi na ebsibino au niveau sala, c'est très simple. Ozwango pour planifier. Pour sala kaka ndenge na ebsibino na suribino dans 24 heures. Boko sekali susu. Et vous allez kitoko. Alors on a kangi laptop parce que quand peut vider. Toli la pesibino. Pour sala lango. Boko zonga awa koyeb sangai boko ko témoigner parce que belé on a sunga ba pesa ba contact nanga pa ba tumsusu pour que ba ko appelle sungi. Alors sikoyo en tout cas merci beaucoup na ndenge boyaki toli la pesibino ya ngwana na sepeli na couple la bino zabia na sepeli na couple na bino. Est-ce que conseil ba pesi bango eko simba soki filme oyo sepeli sakio to pesa merci na Hervé Latou Métallique, Papa na Simona Luxi, Caroline Esther, Samuel Chris Beni, na ba film kitoko boye. Na kati ya mokili oyo élégance eyebanaka na moindre détail ezana esika moko awa na Kinshasa oyo kokomisa bilamba na bino peto ekoma momesano. Awa epa na biso chaque tissu, chaque couture, chaque elamba ezalaka traité avec respect. Excellence. Ba expert na biso oyo ba misana ba technologie de pointe otoza kanango ezalaka tellement précis kaka pona kozongisa bilamba na bino na lolenge oyo bosombelango na lolenge oyo bino bolingela kango. Costume sur mesure, robe de soirée, chemise délicate, top tenue de prestige na bino, chaque pièce ils ont retrouvé fraîcheur nango. Kasi l'équipement moderne na biso ba produit haut de gamme et respectaka ba tissu na bino même le plus exigeant biso et si to comment à niveau professionnel ko bosana te bo confier biso ba tenue na bino bilamba na bino nyonso bo pesaka valeur pona élégance na bino et pa na biso na horizon net pressing to yebi ko komisa nyonso wana ndenge sengeli ezala yaka na avenue du Cercle numéro 11 juste na immeuble plus 243 derrière cimetière Yagombe. Zoa numéro nabiso plus 243 82 52 02 046 et lamba nayo et zunginge bungebu kaka ndengo lingaka. Merci Nabino Banso besoin qui opportunité à kotala film nabiso kasi kaka ndongo tali parti ololo na lobi lisusu soki aura te ba film malebo na TV to posa na besoin kotala film moko songolo pakala
partout aux dans le monde kota na ba compte so koza na TikTok beta Malebo Movie so koza na YouTube beta Malebo Movie TV so ki pe oza na Facebook beta kaka Malebo Movie komona ba film ya Malebo kobima télécharger beta la yango kasi so kozali DJ mingi ba DJ boko benga yibisa biso esika ozali to ko déléguer muto kwa ko tikelo ba film est-ce que yoki parce que belé beaucoup tout misanga mingi pe na ba province alors to songola pour que bozo ba film la kimia en attendant que to signer ba contrat na ba chaîne na bino o ezali kuna to pesi merci kasi yibisa biso otali biso à partir ya wapi parce que ba programme ya Malebo yango eza kobima na C écran to fungoli pour na yo otala soki pe bose plek na film moko ke bosa na besoin to rediffuser pour na bino binga kaka numéros affichés avant na C écran Malebo akosala yango etikali nanga sekoloba iloba lioko kimia o mabota mabino tokutani lisusu kaka na film oyo ezali koya 1308 code à succès code à mbongo code à moto simbi oziki Shana banane